Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de okota mabe na kata ndako maladi kidi. Coucou, mbote na biso nyonso obolandaka chaîne oyo Mama Lorraine Mbala TV, bambote na biso tika kimia na nzambe pe bolingo na ye ezala partage na biso. Lokola nzambe apesinga bino pema, il faut tozongisa ka matonze pa na ye parce que tozala reconnaissante likolo ya mokolo apesa biso pema. Il faut tozala reconnaissante ya pema ozala ngo wana ezangol parce que so ba longoli yango kako tikali epave otikali bembe. Seigneur, merci pour na paix mo pesa ngai. Pesa mobali na ngai, pesa bana na ngai, pesa famille na ngai Kairos. Seigneur, tozongisi matonze pa ina yo. Kolo continuera ko bomba biso ko batela biso. Mutu nyonso akolinga kata biso vi na mikolo cha biso na sena moyo yo. Akuta na yo. Ba o bate ba flèche na ngambo la biso to sali retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Ya bava et vient na lingite na sa l'émission. Na ndaku moi na pas ko leka en tout cas eza nango studio te ndako. Merci beaucoup na pesi mbote na ba Kairos nyonso o balandaka malolo. Na pesi mbote na ba chef de l'État, na pesi mbote na ba congolais nyonso partout dans le monde. Bisika nyonso congolais zali oyo kakalingala na pesi mbote na lingaka bino mingi nzamba lola a continuer ko bomba bino nzamba lola continuer ko batela bino ba commentaire na bino papa Jean-Jacques Mazel azanga commentaire te mobali ya maman Marie Paul Lubamba na pesi mbote na belle famille na nga na pesi mbote na famille na nga moko na pesi mbote na bana na nga ya ministère na pesi mbote na Rache Mobimba rassemblement des amis de Jésus-Christ. Cordon Enoch Taba na pesio bambote na pesi mbote na Mazaba maestro plus 33 boss Mazamba maestro plus 33 boss na pesio bambote to c'est la car retour na kati ya Congo. Merci beaucoup. Na pesi mbote na nga na papa Marc Ekila Likobio na pesi mbote na papa Marc Ekila papa ministre ya transport. En tout cas, makambo na zoloba, et ça vraiment très important. Ba Congolais, surtout biso toza na Congo. Oye biso ki to telemi, makambo ko changer. Pourquoi makambo ko changer te? Parce que Congolais ka yemwana ennemi ya Congolais. Congolais ennemi ya Congolais. En tout cas, et ça passe. Et ça la passe. Ce qui to sungani te. Muto yo sunga biso aozala te. Jamoro mona Indien, atelemela muninga ne India, ozalaka te. Car Congolais, atelemela muninga ne Congolais lingite muninga ni avancé. Alingi ye moka kendaka Congolais, ye musa muninga na sani azongaka. Bande konanga. Oyebi bato bazo matisaka transport, eza ba chargeur. Tala makambo na loba, babetelinga li solo te. Na mona ngona miss na ngala telemi na re. Oyebi ke chargeur azo ebisa chauffeur. Papa, ta direct c'est-à-dire 1000 francs. Pourquoi tu as ça 1000 francs bongo? Parce que yépé a 1000 francs. So ebi kate transport 1000 francs, yemo tala marambo dans le beza chose vrai. Na misu nangai. So ki a beleli mso za na Victor ke Selemba ou 500. Bon c'est 300 francs. Mais ce qui a beleli Selemba ou direct, ebi kenda beleli Selemba ou direct wana 1000 francs et pas 1000 francs. Tala tous à la mayele. Un chargeur que mata transport ye nani chargeur que mata transport. Pourquoi? Parce que ye pas 1000 francs na likola ta na poche ba 300 francs na ling harmonique a ozo loroté azomba moko piu yongo moni bat ba osimba kisi. Pourquoi? To lingi vie apprécier to ebite ezoli ya muninga neza ndenge nini akeka mbangu po ya zwa muninga zwa te. Papa ministre à transport
Kitano sur le terrain, tel la biso pe non likambo yo. Toi na muto ko lobela biso te. Bato ba ko lobela biso zaka ba continue biso ne bo ko lobela biso. Kongola zo souffrir. Ala mukina tongo mso azane lokote. Alinga kene mo bete mo shone eboye, asaka na 1000 francs na maboko. A calculer sur comment 1000 francs au sona kei. Na kute mso eloko na ngina sale ezate na zongi. Sukwa bima na reboye transport 1000 francs. Osani. Arosala nini ezoli na biso nyoso za ndenge morote yo muto ko sepela na ngati zaka yo muto ozo se retrouver mais muto ko sepela na malobo ya za muto ezo sala to sala ka makambo ebike mboka na pende ko na ngazali bako ba chargeur bino bokomi ba nani bo matisaka transport o mona bela chargeur yo zo matisa transport yo komi chauffeur yo komo sa na sep Congo. Pour mettre la biso transport, bandeko to sungana. Papa gouverneur, papa. Papa ngobiloza wapi lobela biso nani. Mokonza mboka beta ki sete bandaku ba garantie ezala 3 mois. Papa Tshisekedi papa. Soko zoye bate biso ba locataire nous souffre. Tozo souffrir. Et ça coûte sous 10 mois, tout le monde a 11 mois, 12 mois, papa. Zongela makambo li sous yanda papa bazo souffrir. Au moins papa ko si 40 ans, azaka chez les parents pourquoi? Akangi sa garantie. Il y a 10 mois. Asa pour ça zota monda kwa $100 papa. OK ne bo garantie 10 mois $1000. A ozwango wapi? Akozwa wapi papa gouverneur? Ya mboka talela biso makam papa Tshisekedi notre président pesa ki loi wana ezaki malamu ya 3 mois mais le lot garantie zongi 10 mois so ningo futela ndako sa $50 faut na $1500 na maboko papa Congo ezokufa yaya papa na ngai talela biso makambo yo batu bazo matisela biso bandaku eza ba commissionnaire papa boye ba makambo so le kalambo côté bato bazana bino amiso bazo bombela bino parce que bango ba respirer biso to souffrir congolais a bomaka congolais yongo mona ba commissionnaire bazaka ba chemise lemba ba commissionnaire ba chemise lemba bilongi ka esilika pourquoi mabeba o sala bibeza clair muto lia la motoki siko ba commissionnaire ba linga lia la motoki ya bangote. Yo commissionnaire oke komatisa ndaku okomi nani commissionnaire vraiment okomo matisa ndaku za nani papa botela biso likambo ba congolais bazo souffrir na mboka na biso moko omona papa komi na 40 ans zaka chez les parents oko futela ndaku te yeza mona abike na futela ta moi studio na ngai studio ngoke futela studio komi $70. Au moins, bailleur studio na $40. Mouta commissionnaire $70 eza nani commissionnaire. Commissionnaire a comme beta ayepa bailleur ebisi ndako eza $100 te. Yozo lala, ozo bukana, muta la pe ba condition. Mouta ofuta ça $50. Na condition nini? Ba konza mboka bolobela biso. Internet ezaka makambo ezanga tina. Ndeti makambo yo na loba. Muto za posa ayoka nde muto azo finga ka ndeko na ye ayoka mwasi nde azo finga ndeko na omona ba vie 1 million de vie mais makambo na lobo otikala mona batu ba s'abonner te famille na ngai congolais batu bazo benga ngai 100 personnes ezebele ata mo 100 personnes batalinga wana maintenant no s'abonner te ya s'abonner kuna s'abonner na chaîne oyo parce que nga makambo na mona kaneka koloba na biso pona ebike video na ngao eko tambola et comme ati pas mokonza mboka maman chérie première dame notre maman Denise Nyankero notre maman eko koma na matoi na ye maman lobela biso et pas papa maman lobela biso papa bana na mboka ba souffrir tala makambu malola lobi maman miso yebite mama
biso tozomona ngo tozotambola bisika nyonso bisika ngo na otambola mama Denise yo otambola wana te lokola nga na lekaki na yoki na ye nango apo na yebike so na bina ya obeta porte nde bakotyanga libanda me na yebike awa ekokoma kana mato ya ba président na biso nous les Congolais tozo souffrir mama tozo souffrir mutaza na posa futela tanda kwa malongo ofutela ngo wapi bazotonga pe ndako ngo na ba condition pe ya mabe omona pe mutafadi pena pembe na toilette mais baotele ndako $150 non non toilette ngo azo respirer nyei azo respirer mon pepe à foulou mais azo futa ndako $150 azo futa ndako $100 $100 est comme le quoi papier mouchoir au pangu sur boaki non non ba papa botika romona soko lobi mokonza mboka lobaki garantie eza 3 mois papa réponse babayar ba comme opesa biso babayar ba comme opesa biso réponse est-ce que mokonza mboka yaki kotonga ndako awa ba réponse ba comme opesa biso yango wana bino bozo telemela kama loba chef de l'état ya pesi mibeko mokonza mboka apesi mibeko na ye garantie za la 3 mois siko bino banani bopesaka biso ba réponse ke mokonza mboka yaki kotonga ndako mabele otongaki ndako ya yo mabele otongi ndako ya yo en tout cas vraiment botika kosala makambo ezosala babe bosala makambo comme si boza na batu te na bamboka ngo bacommissionnaire bamona lokola bango nde baza na famille te commissionnaire yo ozaloka mbongo ya commission ka ya 1 mois siko mutu akofanda des années pourquoi ozo faire souffrir congolais oza na famille te commissionnaire yo ozokenda koyebisa bayara bax amatisa ndako yo komi nani commissionnaire pe ayo atalaka ta bisika ye posana azwa mbongo atia na poche akei pe babayere eloko esalaki bacommissionnaire bamatisa bandako pourquoi bakonzi babayere bakoma kolia mbongo ya commission soki ndeti ndako eza $100 ndako eza $100 garantie 10 mois commissionnaire aozwa commission na ye ya $100 babayere bakomi kokota bakabola 50-50 commissionnaire atamboli moi atiki mwasi na bana ne na ndako atamboli moi yo vandi na ndako omelima epio bayere amelima epio commissionnaire atamboli nzela azoli o client okokota na ndako otongata bien te otonga ndako na ba norme te commissionnaire atambola sali musala tanga koya ale yo vanda ki commissionnaire ki zengi na yo bokabola mbongo na commissionnaire eza normal te papa mibeko ezonga ko ba papa konza mboka mibeko ezonga tozo souffrir droit ya mutu ezoyebana te balimite ya mutu ezoyebana te mutu ezolinga kaka dépasser ba droit non commissionnaire alia mbongo motoki na ye bayer lia mbongo motoki na yo tango mutu azwi garantie à 3 mois mutu azwi ya kokota apesi garantie na ye 3 mois zongisa soko omoni ke nazala ata mwa misala kosala otia ata 4 mois ata mwa 5 mois mais bino bokomi na 10 mois tozo souffrir congolais sunga moninga na o congolais après mokonza tokosilisa bakonza mboka malamu kutu na préféré kingani po kingana banda osala musala malamu ozo préféré kingani yo mokoza mutema mabe yo mokoza mutema mabe on préféré kaba kingana on préféré kaka o azalaki ya asalaki te o pazo sala te siko nanya osala yo pe nozo sala so ya te ope o lia kaka to sungana mboka na biso ezala ngo nzamba pambola Kongo yo pourquoi tozomona ngo te parce que mitema mabe kotela ka baninga bakal en tout cas to s'abonner soko na no s'abonner te ya no samsala malamu ozo sepela to s'abonner, to aimer, to partager. Ba Congolais, to lingana, biso na biso to lingana. Tango yozo zela tango tamondo nga kota koti. Amoni anga la mesa na yoka ka ba injure, na linga ba conseil te, tando lingo bima. Yo zela ko yakutanga na ofinga na ndeni, na ofinga nani. Na ofinga te, to domaine nga te. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager makambo ezo ya makasi.
lia na motoki na yo ntango ozolinga okoma bisika nano okomi te okoyiba okosimba kisi okokufa avant. Zela temps. Même la Bible nous dit chaque chose a son temps. Il y a temps pour toutes choses. Et ça temps kolela et ça temps oseka. Yo lingi temps kolela te. Ya oseka pero ya te. Il y a temps pour toutes choses. Il y a temps pour toutes choses. Ba konzamboka bo sunga biso. Ba loi ezonga. Congolais yo ba sous droit na été. Commissionnaire, OK matandaku. Et droit na yo. Commissionnaire pendant que matandaku ata yo moko. Ndako batu kolo lopango atendaku na $50. Commissionnaire que matango $70. Orolia mbongo no bonga pe na vite. Et kende no wapi. En tout cas makambebela roloba. Oh no sona romona na osanga te koya na biso, koya na ngwepa na biso. To s'abonner tika kime na nzambe pe bolamu na ye ezala partage na biso lobeza dimanche zangate okende lo sambo bondela nzambe sambela nzambe eloko leki lo sambo ezate eloko leki lo sambo ezate. En tout cas ba balingaka malolo bozangate ko soutenir ngande bo soutenir wana nzambe na ngo zangate ko pambola bino papa mazaba na de la téléphone. Non, c'est la téléphone pour talaka ba émission na biso bata misala maboko bakoma sérieux à la raliso souté congolais aboma sérieux congolais aboma sérieux habite que musalo non ça sonne te qui sérieux non lia mais ya zu sérieux abomi yango to souffrir bye bye.